Hi, I'm teacher Kamwasi Chilombo. Today, English alphabet. Yeah? Bon dimanche. Yeah. Voilà, on a tindika PPID. Et la kakake, on a TPT. Tuye awa, vous allez école. Il y a bana, il y a la soda. Bana la soda, mais je vous dis, il y en a qui n'ont état où il y a délabrement total. Souvenez-vous, chef de l'État, avec la tour la condition de vie à ma voisine. La voisine a été élève qui a dit la Kanchach. Voilà Kanchach. Mais mon conti, à qui c'est qui m'a mis sur le la boue, il m'a dit la boue, la brique. Alors, si on va dans la brique, ce côté, on va dans la brique. Et on va dans béton. Na bana ni bana kuta komeza bongo bana basi so ko na beton na na mo si ko bandi beton na 7 ans brique tio aussi sahawa donc état ko na sokoti ya beton armé moi na vie bébé facha ni la mona ki musika si ko bana basa ya manoyo ba ko sa ba ni ba abifuto mo ntina bango école. Batala ya ofele, batala ya condition ya bien, ou papa na watu wazokaka na baby. Azo mumukia mundene, sila nipeka, ake ubu mabaruande. Vous comprenez? Et voilà, chef d'État de Kaki a compris sa solution, bon, on est solution. Mais avant c'est là, pour au moins l'image, c'est une introduction. Où ils allaient tableau. Quand la tableau est noir, la tableau est vert. Donc la plateau de télévision. Pépélé à béton, au béton à béton. Bon, à Liboso, Institut Mokengeli, et c'est le chef de l'État, abandonné la tombe à l'eau, lancement de la rentrée scolaire. Alors, quelle rentrée scolaire? Donc, gratos, il y a un niveau d'un offéré. Et dans l'équipe papa béton, et comme papa scolaire. Avec la complicité, il y a Mike Isola de papa dans mon monde. Futur Messie à Congo. Pesa Eleni, Tindika Mamona Lemadi. Le révérend représentant de l'église presbytérienne à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, la communauté presbytérienne de Kinshasa et ses dirigeants, fort de la valeur spirituelle et sociale de reconnaissance, vous prie de bien vouloir accepter notre sincère remerciement pour avoir retenu dans le cadre de votre programme d'urgence la réhabilitation du complexe scolaire Mokengeli, devenu aujourd'hui une réalité concrète. Votre geste de cœur restera à jamais gravé en lettres et en normes dans l'histoire de notre communauté. Pour cette Tassa compte construire dans ce complexe Mokengeli.
primaire et secondaire pour le monde de circonstance. De l'élan symbolique à la visite du complexe scolaire et à la remise des directeurs scolaires. Pour accompagner les sapeurs nous prions à l'assistance de notre secrétaire d'État. Papa scolaire à l'état. Papa scolaire. Yo, quand c'est la mission de convention, au premier ministre de l'éducation, quand il y avait convention, volonté politique, volonté politique. Tous les ministres vont dans les volonté politique d'Angola. Ministre
encore des grandes choses. Il réalise encore des grandes choses. Nani président. Président, bonjour. Bonjour. Je suis président de chauffeur Nyos. La président de chauffeur de la commune à Lemba. À Lemba. Ah ok, c'est bon. Alors, président, c'est chef de l'État à Lemba pour la gratuité et enseignement. On le dit bon. Vraiment, sincèrement, le chef de l'État a honoré parole par rapport à la campagne. La Kassali est vraiment glorifié. Tout le monde vraiment nous a content. Surtout qu'arriver dans Lemba, au lancement à niveau national, tout se peut y avoir. Ok. Oza au courant que les chauffeurs peuvent prix Bangomoko. En réalité, non, parce que l'événement les prix sont fixés dans l'État. Ils sont tous ça pour appliquer la quantité. Voilà, la manifestation est Sili. Voilà. La CPLI. Voilà, on a matériel, on a un ordinateur, une machine à coudre, on a chef de l'État qui a équipé Koloyo pour la condition bien quoi. Donc, on a un computer, donc il y a Sika, on a un confort dans la carte. Donc, équipé Awa, parce que le chef de l'État est moko atanga Awa na Mukenge. Voilà. Talabana Shaki, Bagatuka, Zambia, Tambola Félix. Président Gustave. Oui, moi Namboka Kamati. Yo elu kwa nini analemba lero? Na lobby ngai na ye awa na lemba banda je dirais 6h30 Nathalie awa parce que batu baonde komona lokola ba avantage to sola na bino toroba que nos classes dans effectivement ofele batu banda chatembe et lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, le vrai Quinois, les vrais Congolais, oh papa, maman, banderonaï, tout toyeba bango aye ko lancer officiellement gratuité et enseignement le premier jour de la rentrée scolaire de l'année de l'exercice 2019-2020 à Nakatia Mokengeli Letina Oyo Moneli Ngai Nazali Awa Natanga Morote nous appelons la Lisanga ya Bandekono c'est à sa page au Bazali Awa et nous appelons la Bandekono Idefes au Bazali Awa Biso Tosali Koloban avec Fati avec Fati avec Fati grâce au Félé grâce au Félé grâce au Félé Viva! Viva! Azapati viva! Viva! Azapati viva! 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 Soutenons Félix Tshisekedi, notre président! Il semble que le chef de l'État mais dans lobby Yoyebi, les hommes Félix Antoine Tshisekedi a fait ses études primaires à Onakati à Congo na biso. Vous comprenez un peu? Dans lobby à moi na Congo et Quinois vraiment makasi. Donc atangi vraiment batik à Yaroloba très exact mais bandeko bandeko boulé que gratuité zando to to bisi bango bati naba. Ebi kenamoni moi na
côté moko boye kuna mwana na bango namoni epa otanga aya ofele mwana na bango na kala ofele mwana moko ya côté la mukana namoni mwana frère Martin te mwana mo côté mo la muka ba se belé te mwana ya côté ana namoni ayo otanga ofele attends ofele c'est vrai chef de l'état batumnyoso voilà et puis gratuité na pesa li pona bana nyoso na bana ya fayu soki bazalaka na bana ya bemba bana ya musitu bana ya bandeko na bango nyoso o bazala na kata Kinshasa o bana na primaire ba otanga ya ofele eyokani merci beaucoup papa ozi wetu apa Felix utonza le bwali bwimbe bwali sanga bwali bana betu babuli kama tuko kubalonga to ali bumuli tili mwetu mwita buti bani akambuli wa kuchazi bana betu balonga fele ko to mishazi abi wa mutulu amufundile bidi bya bunyi amwacho ko kalwa bidi makanda ili mutende tikana mutende chitungu ko chitungu ka ezana mutu muti mano sa kumana bwimbo bawo zabi amutu amupeni kalanta eyowa Passa que ele papa, tanto vai mamar quanto muito valera to, muito papa Felix, muito vai ser valera o abuso, muito manha veio, tudo me chama de amujo, amu Felixia, quanto bom o atu boi, o ena kalanga, ekele oh ya tala no la tayo c'est la zoom bien ya c'est la zoom Roger Voilà bana lemba bazosenga facha kita na mabele.
président ali aimé na ndenge kosakana te bana mboka balandi ye makolo botala bino moko bana mboka bazolanda makolo Zolobi boni mokonza boka uti awa na lemba pona gratuité ya enseignement. Esengo naza na émotion yango nakumisi Seigneur Jésus nakumisi Nzambe parce que président na biso mboka azala président chrétien amonaki mboka ezalaki okufa pesaki yango na maboko ya Nzambe alobaki na slogan na le peuple d'abord. Lelo on commence par peuple c'est l'éducation de base yango te donc ndako kosaka ezalaki fondation ezala ndako okufa ekumela te tala nde bana lemba toya ba mobiliser biso te na mbongo toya wa vraiment la volonté ya ofele et ça va na ofele mais président azali président du peuple azali élu azali président alternance azali président changement ya on merci mingi merci na maman mokonza mboka distingué première dame maman Denise Nyankero Kisekedi bandeyati bana maman Denise Nyankero Kisekedi la première conseillère la première dame la première conseillère du chef de l'État Beni bana lemba boye ba ke lembe za lokola mutu imikine za na lemba ya mwana tata mokonza banno na lemba parce que quand dit lemba c'est l'intellectualisme ba bengi ba lemba teke maman nous entend ça on a dit voilà pour soutenir mokonza na bengi ba artiste comédien nyos ba star nyos va to soutenir Fati le premier président de l'alternance l'homme du changement changement de base talaka bana batangi ofele bakambo to banda komona te lelo tozomona mona mboka Fati ilikuwa tozala na esengo chiko fele papa chiko fele ya toloba suni akoloba mabombo Très contente pour mon président Fati pour l'inauguration de l'école Oligé. Ça m'a vraiment touchée. Je suis fière pour lui. La CP pour la Fati, nous avons la lemba, la lemba, la CP la Fati Makati, Talaka et président Moko, fait des talents, la CP Makati. Je te remercie. Balé qui n'a pas autant à offrir. Balé qui n'a pas autant à offrir. La tête qui est là, la primaire. Mais naïvi bien que ma campagne bien soya. Prochainement ma campagne bien est merci Fati. Pacha uti na lemba wa bokotang sabana ofele olobi boni. Atuka to sepeli na idée ya Fati to sepeli makasi. Bana batanga ofele to ti bambongo ba minerval ya cher. Mais là faut to komi na école ofele en tout cas to sepeli Fati. Santa tu mutombele papa. Déjà santa sikoyo. Papa. Kaka sikoyo menese ngwala to tsamina ngola lemba. To sepeli makasi Fati. Ndamba zala na yo musala malamu papa. Oumbela na yo papa to sepeli makasi. Papa ngo baksanini. Oui, eloko ya kobakisa ezali ebele. Ya liboso nazali na double casquette. Ya liboso nazali chef d'antenne ya service ya Sekopé. Alors il y a EPSP donc sepeli mingi na oyo mokonzi ya mboka uti kosala pona bana na biso pe po ya biso moko baboti tokopema pe bana biso bakotanga pe tozali kosenga te mokonzi ya mboka akende ti na humanité ezali possible puisque ezali na kati ya projet na ye me tobandi malembe topesa ye mokakoswa tozala nsima na ye totie maboko toapuye ye po tozali na elonga avec na ye toza na elonga pe tozali na elikia te oye abandi lelo akokokisa pe kosala ya minene nzambe apambola ye apesa ye makasi abakisela ye mibu pe bamanda biso tobakisela ye déjà mandat d'avance apo oyo asali ezali ya kokamwa zela
sikoyo est-ce que enseignant va prévoir pendant bango ba salaire oya motuye ko sala ki ba pesa enseignement moko ya qualité parce que ba net ba école conventionnelle catholique bango ba zora ba mbongo bien ba futa ba mbongo bien est-ce que l'état est capable ya ko futa ba mbongo wana oyo église catholique a futa ka bango pour ba pesa enseignement de qualité? Oui, merci beaucoup. Na mutu no yo ko tuna na ziko casquette na ngai ya cadre ya EPSP. Voilà. Nyonso ezali prévu, c'est puisque ozali na ngonga te pe soko lingi na koki ko pesa yo copie. Ya oyo ezali décider que l'état a kozwa bango en charge ya kufuta bango. Donc azali na yango na zoko pesa yo preuve ya maye bango basololaki. Yango oyo mesure. Donc ezali mesure d'accompagnement oyo ya gratuité ya enseignement de base. Donc ezali bakozi basi ba décider na kati kuna nyonso ko mamina lolenge ba kufuta bango e ko banda partir ya mois d'octobre. Ezali rêve te, ezali réalité. À partir du mois d'octobre, oyo, et ko futa mana ko pesa yo copie oyo. OK, ndebe na ngozwa. Nous sommes allés na kati ndenge. Na ju yango. Donc ce n'est pas tombé au hasard. Donc aujourd'hui oyo sengeli bazo futa mamukanda yango wana, ce qui est prévu, les enseignants seront payés dès le mois d'octobre. Donc c'est-à-dire chef de l'État a dans la souci à préparer ma futur cadre de qualité na Congo. Non seulement futur cadre de qualité, azali na programme na ye ya ko rendre la jeunesse l'avenir de demain. Abandi ko préparer relève ya mboka, classe renouvellement ya classe politique. Nyonso ye ko elage na ba phénomène kuluna d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous allez, c'est-à-dire azoko préparer le futur cadre de demain. Merci. Peut-être que comme ça au Baksa Yasuka pour le but de Yasuka ezali ke tocha mokonzi ya mboka maboko pote nyonso etambola malamu puisque ba grand bénéficiaire ezali de biso. Merci beaucoup. Zambia pambola ye akende liboso topese mokako soa. Ingeta. Merci. Maman la mona dans la position pour ya koloba. Olati pe la mala biso ya IDPS. Ofungola no drapeau, ba ina drapeau. Balola malamu da rotenga. Bosalisa maman. Jean-Michel Lokio dans la biso na Paris en direct à Tindika depuis Lemba Institut Mokengeli jusqu'à gratuité pene bandi siko lelo. Il y a enseignement de base donc école primaire il y a Ofele. OK, maman. Et lui pour le bani ya wa grafat, c'est quoi? Ouais, grafat Funa, ça veut dire quoi? Ça veut dire association. Voilà, bande kobalandi ya PPI to yeli susu équipe mobimba lolenge to bisaka bino que PPI to za na pona ko sala musala ya mokonzi ya mboka Fachi Beton babengi lelo papa scolaire na Lemba e yindaki mabe mokonzi ya mboka ayaki pona ko inaugurer Institut Mokengeli oye lala ki kala na Lemba bando benga ngo kutu epe bisuba lelo elati lele epe nini epe bisuba. Ah bon? Donc epe subaro ne kolomaka elati lele ya sika mokonzi mboka ayaki ko inaugurer puis lancement il y a nani enseignement gratuit oyo bato banda ko révéler lo to moni yango na Mokengeli bazongisi ba mbongo ba école belé ba parents ba compte ba versaki na kati ya école pour na bana na bango batanga lelo to moni ezongi mokonzi mboka asali bino obolobaka mokonzi ticket to yebite soki ticket ngo bomone na onzela ni po bino boso na ba ba kondima ete na ba obaza kondima ye bana na bango mbula oyo kelasi yo fele bakotanga ofele na Lemba e yindaki mabe tozana posa ko sala ba commentaire ebele te mais bozana ko landa ba image bino moko bomona to lenge kani Lemba Mokengeli lelo e koyaki kuna komboni papa Fachi papa scolaire Fachi Beton papa scolaire. OK. Matondo mingi bandeko balandi tindika eza PPI nde toyesa bino ke tokoloba lisusu mingi te tolobaki tokoloba lisusu mingi te po tokita nde sur le terrain mokonzi mboka azosala nini azolaka to azosala biloko oloba te
mais sur le terrain lelo tokolakisa bino nyonso tosali na mokolo lelo kobanda ntongo ntina ngongo bomoni totemika na moi totamboli nde na chef de l'état pourquoi mpona nini kofongola bitelo ya pamba tata mokambe kolo alobaki na jour asalaki discours alobaki ete bana bakotanga kelasi ya pamba ezalaki nde maloba ekendaki na kise te tokangaki na moto tobandaki kokatisa lokwa baje lelo na mokengeli babandi sikoyo ndenge nakoloba toza na kanchach kosala lisusu nini bafongoli tala etelo na nsima nga toza na poto te toza na Congo toza na Kinshasa na Kanchach bao bayebi batambola bayebi toza na Kanchach noki filmo azokamwa kutu kuna filmo azokamwa na nsima na mananu te toyebi te oyo eza ya babelge donc eza ya bana basoda oyo batangaka mingi na ba epe bisumba na yango na biso mpe pays tobia tokosala mosala ya mokonzi fo bato nyonso bayebake mokonzi asalaki nini mokonzi abongisi nini mokonzi siko expliquer bango biso na PPI est-ce que bapeti biso mutuka na kota présidence na PPI totamboli ya motala makolo na nga ndeko papita la makolo eza poussière totamboli ya moto bambangu botala Yves Karim totamboli bafuti biso eloko te idée moko na chef de l'état ana posa konyokola bayimboka te lokwasa na posa kosunga bayimboka biso mpe toapuye tokosoutenir ye partout akozala bilili efo mona na bato tata mokambi azokosala na bambongo na biso tozwi moto touti super touti lemba mokengeli lemba fort tozwi moto bana mokengeli ti toye Kanchach toye tokutani ne bango bayena ba V8 toye na moto biso toye na moto tolandi te ke fo bafuta biso mpe tolandelaka baliste te totambolaka na ndenge na biso bacotisation na ndenge na biso babenga biso bainvite biso te mais so ezake tata mokambe kolo tolakaki na bino ke tokosala mosala na ye tokosunga ye na makanisi malamu na ide malamu neti boye fala sala neti maninga ndeko Kabila asalaki kengakati aolela ngombongo mais ya asali bitelo est-ce que eloko boye il faut batinda oka olinga ye so olinga te seko zandoki totinda na biso mutu alinga ye te mais toza na posa ya bandeko nyonso bazokosama soki nani vanda na yo faci nde tozangaki na Congo lokwa tozwi faci et si longtemps nous avons dit que ma élection tu voté sous tes potes tu voté na suki na ravana na ngwana soki to bito tala penza mama polomi to koki na so potika ngo mais to ko sala ka lo kwa yemo ka senga ka démocratie na ngwana to balancer bilili ya Kanchach bo mona bande ko PPI en marche, bah petit bonheur déjà. Donc pour tout le monde, tu as déjà ton outil lemba, sigo direct, tu es pas chef, tu es sigo yo, Kanchach. Voilà, gratuité et enseignement, c'est dans la réalité. Et ça, c'est comme un slogan. On a beaucoup de fachi béton à béton. Ah, on va na soda. Là, c'est la Mogoulou. Alors, on a la brique. Si pour me konzamboka, à la raki bango. Bon, on a fait le résultat de Yango. Voilà. On a fait l'école. Il y a la soda, on a fait la norme. Il y a une colonne. Et changeate. Oh, la tindika PPI en action. Mokonza mboka. Avant la saraka ni congolais. Voilà. La salle de classe n'est commis, bana basoda batanga jamais dans ba condition oyo, ils a vérité. Botala ce que vous palper ba réalité, botala boni ba salle de classe commis, boni moi na soda comme m'appelle lauréat. Botala.
avons bâti pour cette école à l'époque de M. Kabila. Nous avons écrit des lettres pour une association des enfants de militaires. C'est le nom de la coalition des enfants des militaires pour l'émergence du Congo. Mais maintenant, là, nous avons constitué une plateforme qui associe tous les enfants, toutes les associations. nayebisaki bino ezali tembe te ezali slogan te botala mokonzi ya mboka ntango azwaki bokonzi sika abetaki tour awa ya kotala condition de vie ya bana basoda esalaki ye pasi makasi abi non mwana ya soda moto apesi. Donc voilà, désormais botala bana basoda na bacondition bakotanga c'est du jamais vu. Ebandi oyo eza ebandeli suka toyebi te oyo eza ebandeli ya voilà suka toyebi te oyo eza béton na béton soki tobi faci béton nde yango oyo baréalité ezali palpable. Donc eza makambo oyo baslogan te. Voilà bana basoda bakotanga na bacondition ya kitoko. Botala couloir, botala ba bureau, donc on va équiper ba bureau te, donc la minité a tout pour équiper yango. Et voilà les empreintes, donc la réalisation du chef de l'État yango yo masolo bandi. Oyo eza bandeli bana basoda bakotanga kitoko. Zale.
chef de l'État outil là, au total, il est venu. Président. Merci. Asala makamama la munenga zo sala. Azala pemba na biso ba prime d'encouragement. Bana bango bazoni classe me biso tozangi mbongo. Apesa biso ne mbongo ya prime po tozwa tobuka tosomela bana ba uniforme. Aumela afanda bakosa ete a continuer kana musala na yende nga osala. Moko moko. Moko moko. C'est là, c'est là. Merci. Président Mokoto oh les gars oh asala loko oh yo sali. En tout cas te remercie au kaka. Ça va merci to aba qui sala bela ou mela. Je peux moi ça soda hein. Loba. Nalobi boye. Zambe apambola apaxela ebele a raisonner bana na biso batanga biso batanga na Bon, sema na Swahili. Mie tunashukuru Mungu kuyote nasema. Mungu amsaidie atupatie maisha mazuri watu wasome bamalize masomo. Mungu tusaidie. Mungu ambariki, amzidishie on m'appelle sous le nom de Madame Nabouchi Bougame. Je suis épouse militaire, épouse d'un colonel. Et je suis aussi pasteur d'une église visionnaire. Je suis suppléante de l'honorable Bernard Kayumba Chikiloué. Ici au Kantiati où nous sommes vraiment dans la joie. Une vive joie, une joie solennelle comme vous le voyez. Les enfants et épouses militaires, par-ci, par-ça, courant, dansant et en chantant aussi, disant que Oleki Bango, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est passé et n'a rien fait, mais du moins il a fait quelque chose de plus. Si vous regardez derrière moi, vous allez voir des portails, des clôtures, un peu partout de l'autre côté, les classes qui ont été construites dans moins de 3-4 mois. Et nous disons merci réellement, on en a d'ailleurs parlé la fois dernière, le président de la République que je salue de loin et je le félicite, et la première dame, Maman Denise, qui est notre mère. Elle est notre exemple. En tout cas, nous les félicitons et nous leur disons merci et que Dieu leur accorde encore sagesse, intelligence pour qu'ils fassent de mieux en mieux et de plus que ce qu'ils ont déjà. Amen. Amen. Tu te le tosses qui dit du froid du touma. Tatu, tu sais que tu l'homme. Pas lui pas du moins ça. Toi, c'est un toss qui dit là, tu bois le bois. Quand tu fais pas magnéto. Bana tu me somba panchi. Bana ba longa la simujike nga muluta tu. Kadi le lwa kulu kwena shimonze chijimchishima to. Bakupeta école niye yeu. Mwikala lelo bana baji babwela mu école. Mwikala climatisé. Bana ni karo. Baka balongo bana babena makuta bafo batuseka basalai kabena ni chintu to basalai kabena makuroshe bana to kajile no bana beto jiba longo bana babena franc babolo etu to to sa to skijila lunga ni lwebe kalushiki jabu to tatu lunga ni lwebe lwe kumpala balu bwa bajiba
tuseka toto basalai tudi batu ba mwishi baka jiba basalai ni bana babu dibima na tukujijila papa wanyi ututanginjila twetu baka jiba basalai ni bana wabalu kwa sante wabalu kwa tulasa wabalu kwa malo sotu ina vision de imagine surtout ni salaire bajiba tuseka bya buni kwa tosikijila kwa chiji mutu enzela lunga luwe kumpala kalu shanjili ya puto utukumajila bikwa bujibishala nzambe akubeneshe abeneshe ni mama Denise lunga luwe nutungu kale kumpala tudwele lupemba tosikijila nzambe anubenesha. Papa napesi merci mingi na président na biso oyo batieli biso Joseph napesi merci mingi boye aye na 5 ans na oyo hôpital ekomi ofele école ekomi ofele bana biso bazotanga ofele biso basi basoda tosepeli mingi topesi merci papa akanisa so sala basoda emata bana biso eloko botikali nango sikoyo babangisa salaire basoda na baprime voilà. Est-ce que bomoni to bomonité Oegali PPI, c'est la presse présidentielle indépendante. Nanko n'a décidé de soutenir le chef de l'État. Même presse présidentielle, on n'a pas plus de 10. Tout ça, indépendant, frais d'émission, ordre d'émission, motivation, transport, Naebisaki Bino. Prise en charge Nanga. Prise en charge de la PPI. Namaboko Nabino. Motika Fachi. A la prise en charge de la Congo. C'est énorme. C'est gigantesque. Gomonga. Si moi je t'appelle là, si mon pas, comment vous avez en charge, ça vous coûte quoi? Et là, pour vous avez en charge. Moi qui me demande c'est-à-dire moi et le voilà, le voir qui sourit, et tout dit. Compte bancaire. Donc, Botali Binomo, Montoya, la posé l'hôtel de Angélique qui est Bolinaï. Botala va véritable bidime, et ça va pour ça. Karine, où les amis empreinte. Na basoda na basi na bango na bana na bango bazoka na sa déclaration ni bota ko ni siko balorea ba ko be awa na kanchati bana basoda ba ko na valeur ba considérer ba image de la parce que monde entier ba ko mona quand que chef de l'État va redorer image. Merci la fidélité de syndicat. Boss soutenir biso. Na sera ba la mukati. Na senga ka batu o balingi fachi. O balingi Tshisekedi. O balingi Congo. Bokiti ka ngate, o komi ko senga kene na monga lema te. Na monga lema na bilo, monga lema na bino monga lema na ngai. Nanko donc, contre la mission pour calamité, la première qui vient, mais déjà, on promet que nous sommes émetteurs, on a déjà calamité, télévision PPI. C'est comme de la blague, hein. Vous allez quand le secrétaire général de la BBSO a considéré BISO. Et voilà, mais adhésion sur le mais il faut comprendre que ça va tomber dans l'idéologie qui s'est n'importe qui a dans la PPI. Et puis, il va tomber dans la base, on va tomber dans la réalité, il y a un mission. Il va dans la paix quand même, dans la PPI, mais tu vas faire la comprendre, mais c'est vrai, merci à Jean-Michel et l'autre Jean-Michel depuis Paris, parisien. Il y a lobby. Dengue Mayal. Ah, voilà, je vais dire Dengue Mayal. Mais c'est Dengue Mayal. On a là. Alors,
Tozadela King. Merci na JP Kanada. Azula déjà Kinshasa Calamité. Merci. Président Nico Business na Paris actuellement. Merci au MDCC. Maman Anto Kayembe. Maman Christine Mpinda. Merci de maman Sonia Mbeli, maman la PPI, maman Meta Marie, Maître Donna, tous unis, tous ensemble. Nous avons besoin de nous bunda. Bolé la relate et au Simba. Fatata, nous avons la forte comme ça. Tu y as biso, ma poche de biso. Ma poche à cordon et moi, ça la paix, PPI existe. Ceux qui l'ont quitté ici, à Ouelani, pour tous les gens n'a pas de politique. Tout Simba, Roger Moutoumou, tout l'ensemble, et aussi ma émission de l'eau, ici. Week-end, oh, il soit live, Kasamoulou, Kinshasa. Pour voir un site touristique, on a la Kasamoulou. PPI, on peut dire que ce qu'on peut dire, il y a un comédien qui peut pas guérir. Vous avez une expertise. Voilà, vous allez avoir un cas. Dans ma journaliste internet, nous avons un des serviteurs, nous avons abandonné la première chaîne privée dans le Congo. Télé Kindu Maniema. Après commis, Télé Kin Malego. Après TKM, antenne AE. Pour la histoire. Merci. Pepe Yesili. Merci à Ange pour la disponibilité. Merci à Karine. Merci à Piscas. Serge Mabobo. Voilà, il y a un caméraman à Bisso, faute des moyens militaires, surtout allez, week-end, Kasamoulou, arrivé que pour là, où il y a dans ce cours. I'm teacher, Kamwasi Chilombo, English alphabet.